Bote bandeko nyonso oyo bokolanda biso, encore une fois, laissez partir mon peuple. Conception Otolobaki, église na biso nyonso yangoyo. Merci na bandeko tout oyo boza ko soutenir biso de près ou de loin. Merci na Washington, le grand pays na Munich. Merci Alvaro Mwanza, le prince de la paix. Nazalaka mwana Ngaba, Like Makanaki. Sans oublier Eric Chimanoka na Barcelone, PDG authentique. Mokonza Barcelone, Yehu Talobi Karate. Équipe a laissé partir mon peuple, Mobimba, Tozo Yakuna. Tolobaki, Bengi Sabiso partout aux Ali, Tokoya. Parce que Moussala Rosa les a belé. Benga Biso partout aux Ali, Tokoya. Parce qu'il faut Toya. Équipe représentable, laissez partir mon peuple Yangoyo. Encore une fois, Tozo Loba. Tozo a besoin de soutien à Bino. Numéro à compte la biso yangoana. Soutenir œuvre Yanzambe ya solo. Parce que souci la biso Zali. Biso nyoso il faut to kende na lola. Voilà souci numéro 00. Laissez passer yango moni le loyo. So bishop Chatumba azongi na nzela. Ezapo. Batutu il faut to kende na lola. To kende vraiment ko sepela na nkolo. Ava soutenir œuvre oyo numéro la biso yangoana. Message boni. Qui m'a pas la grâce sans jamais papi gen. Toujours un service ya bande ko na biso bazairwa. Parce qu'il faut tout comme les Congolais. Tous allés wana pona bango parce que Sengeli Bekai Ekweya Mato Efungwama bakosa bangote mission tous anango il faut mututu akoma homme spirituel, c'est-à-dire avant comme makasi physiquement, il faut comme non makasi spirituellement né okoma makasi physiquement. Mission tous anango parce que banyo kwami ebele bal nyokoli bango ebele na ba faux serviteur à 9%. Voilà, maître Chouramoma, boni. Na la Ramona Gingasali. Yakala. Et puis, la voix et la bouche autorisée à bas sportif, nous surtout. Merci d'avoir été apprécié sur Mato Ipona Rolanda. Vraiment, laissez partir mon peuple et surtout bas sportif. Avec Batou Benga de partout. Naninga Kaka Batou va changer image à bas sportif. Naninga Kaka Batou. Namon Batou soit le bio non. Il faut Benga Gaye frère. Pour ni bo Benga maître Chura. Mais frère Azani Moubalit. Na maître Moubalit. Yo quand sont naïba raté Batou. Yamona sont bâtiment ils ont changé Batou. Frère Lingoro Moubali. Maître Chura Moubali. Donc Lingoro banangala lingina kende na image bas sportif. Bas sportif bino bozo bas sportif nenga bokanisa ka bango te bozana mona bandauke ba voyou ba brigand ba bandi. Bon comprendre que il y a aussi des sportifs bazape na bunzambe bazapu na bazape na buseigneurie pour ba pratiquer ça trop na domaine na biso o bino ku boko comprendre te molala kana mutane ngona me démon ala la pe olala kana na mbetu me osukoye o olala na mbetu za yete ya za kana otambola libanda wana na kufungula ngo un jour pour comprendre pourquoi toza na masolo. Voilà, Chatos Boni né et grandi à Kananga 100% Kananga. Voilà. Laissez passer mon peuple na biso to bandi benda kiti pour ça penda parce que Tozako Loba. Nous te rendons grâce, les Pères de grâce, les Pères de gloire. Nous te disons merci, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi est détruit en nous. Père, toutes les œuvres du diable, Christ est apparu pour les briser et les détruire. Nous saluons ta présence parmi nous, puisque ta présence est l'absence totale du malin. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, Chatos, Pesabiso, programme. Je vais lire un verset dans Romains chapitre 9, verset 8. Et nous allons développer. La Bible dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Ezali bana ya nzoto te. Bangonde babengi bana nzambe. Bazali bana bilaka. Bawana de bazali libota ya bilaka. C'est déjà eloko ya mutuya ya ngozomuna tokote de likambo yu batu bazali tongo midi pourquoi au nom de Jésus, au nom de Jésus, tongo midi pourquoi au mutu il faut ya kobunda pour la délivrance nango, il faut ya kobunda pour na libara na yo, il faut ya kobunda pour na mutu mususu atiki mbetu azolala na se kaka po azwa libala, mutu mususu
aza kolanda atiki lui akosangana na mobali na yete azui mobali na atiki azosangana na yete puisque akozwa malchance azali boso na nzambe puisque aza na posa azwa musala. Les gens se privent des choses. Yanzoto pour pas conditionner promesse ya nzambe. Mususu azosambela kaka na midi. Mususu ba yibisi ke pour prier nous à l'exaucer aramukaka na minuit. On nzambe parce que nanga na rendez-vous na minuit. Les gens se donnent des souffrances humaines pour conditionner quelque chose et pas dans nzambe. Alléluia. Ya osomona l'église etondi te parce que batozana posa bakendelo là. L'église etondi parce que batozana posa mabala. L'église etondi parce que batozana posa lobiko. L'église etondi parce que batozana posa misolo. L'église etondi parce que batozana posa promotion. L'église etondi parce que batozana posa sécurité. L'église etondi te que batozana posa bakendelo là. Et pourtant que Bible le lobby, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. Et ils ont pas nzoto te. Ne basa ba nzambe. C'est-à-dire que dans tous okende, tous on dit que Satan pour na kuluka ka musala, eza biloko nzoto. Yangonde, et ça parce que les batu mususu, abota mina ye na musala tatane za na ba société, ba ibi ata nzambe te. Assemblée pour son sapatou et pas na bango tata na la société na cordonnerie. Alléluia. Assemblée pour akende poto bango moko papa na sa concile. Babanda poto kala. Concile. Ah ouais appelle ça visa à Schengen. Papa na sa concile. Assemblée na nzambe te. Alléluia. Sikoyo assemblée pour abota. Parce que à côté tata na ye abotaka bango à côté maman na abotaka babota bango asa na posete akende kosambela pozo mwana asa na posete asambela po azo musala à côté papa na asa na entreprise Ce que comment bongo pona nini et comme bongo puisque tozeli bana bilakati parce que lobi que ce sont pas les enfants de la chair et c'est li bana nzoto te ya ngozo na bamate ya nzoto ba passer en nzoto mati ya nzoto l'église en nzoto évangile makambo nzoto yango zomona papa tangela ngai avant na évoluer pour compléter verset yo Colossiens chapitre 3 verset 3 avant na kende makambo susu Colossiens chapitre 3 verset 3 oh ya bamboa Colossiens chapitre 3 verset 3 OK alors c'est pour vous dire que bande ko ngai il faut tout changer verset 3 Colossiens chapitre 3, verset 3. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Bokufa. Loba nakufa. Nakufa. C'est pour chatumba ya bilamba. Chatumba ya ekobo. Chatumba ya kosambe na ponabia. Na kosambe pona zombongo akufa. Chatumba ya kuluka délivrance dans l'église akufa. Puisque la Bible dit car votre vie est cachée avec Christ en Dieu, c'est-à-dire que ce ne sont pas des enfants de la chair qui sont des enfants de Dieu. Si na ba bâtiment où tout ça qu'on combattre. Batu ni na bâtiment, bazaba na nzambe te. Ya muzuru tuzuru ba on a laissé partir mon peuple. Ba na nzambe, ba fa na so ba bâtiment te. Na koki ko fa na ko ça appel te pour faire appel au bâtiment. C'est-à-dire que ce ne sont pas des dieux. Il faut faire appel à l'église. Il y a une fois dans différence entre église et bâtiment. Problème est que vous en avez. Église, c'est pour les enfants de la promesse. Bâtiment, c'est pour les enfants de la chair. Bâtiment, il y a une jambe, bakutanaka, basambe na kapobo zo mabala. Ce qu'on coûte dans l'église, on me dit passer à celui qui organiser ma veillée, à celui qui organiser ma retraite. Surtout le quoi de combien en décembre. En décembre, donc, je donne déjà la trompette. Laissez pas tout le monde, les gens sonner trompette.
pour la décembre, je ne comprends pas. Parce que la bande qui semble là, la bande qui organise ma prière pour le mariage, pour la promotion, le tout ça pour la mikanda, pour la bande. Il y a pas que ezali bilembo, ou ils ont pour le saké, ezali nzoto. Tout ça quand nzoto, ndako pour nani. Pour la nzoto. Tout ça quand mikanda pour nani. Pour nzoto. Tout ça que mabala pour nani. Pour nzoto. Et pourtant, tout ça dans l'ensemble, Bible le dit que c'est seulement des enfants de la promesse qui sont enfants de Dieu. Tout ça que nous faisons dans l'ensemble, mais tout ça que tout ce que nous faisons dans les bâtiments, nous faisons que pour la chair. Voilà. Et là, quand on va dire là où est là, et c'est pour comprendre la différence. Il y a qu'on qui s'arrête tant. Combien de Satan a tongo me dit pourquoi? Puisque tout ça, parce que dans la posture du bas, dans la stable. Et pourtant, il n'y a pas de comme la tête. Un enfant de Dieu doit contrôler sa vie. C'est pour aller au ciel. La Bible dit que nous sommes des passagers. Mais nous passons tout notre temps. Il y a qu'on demeurer. Ok. Chouamboma. Je crois qu'on a dit intervention Oyo. Au moins, aucune église moko boye. Tongo me dit pourquoi. Ndecha tumbalo bien kaka. Batni so bakoma kaka boy. Kaka boy. Et là on wana banda ko salango. Dans le soga yo mon même prière wan. Le même prière. Parce que nzamba sala raté, nzamba pesa raté. On est un phénomène et c'est un phénomène de l'église congolaise. Et ça pour la communauté na biso. Ne ba ka sala makambo wana. Parce que nzambe oya tinda ona mokili. Ayebi nino fosala. Na koleka muke na passage muke na mona batu mususu na landi na ba émission mususu bazo condamner Jida na Pierre po wangana ki Yesu Jida po mais nzambe mutaza na destin ya mutu nyoso tu. Nzambe mutayebi même ozo sala wana yango no mona yebisa ba aisi batalobi bozo senga mabe dans le but de satisfaire vos passions. Yango batu bazaka na kata ya bâtiment. Bazo senga bakonzoate parce que bazo senga na bit ya ko satisfaire libala musala mukanda. Est-ce que nzambe ya tindio tous les gens le rôle ngana yo boye nzamba uti na 8000 km bato bakufi na Libye yo l'équipe on est le côté bato sous batika na hôpital le côté ameni en avion ayeno tia na poto mon frère c'est pas pour rien ici na moment ni ya ko luka sala même mato sala ba violence na yo ba constater sala ba prier monsieur comment la violence on faut ça la violence pour que nous sion ba bénédiction na lukuta. Nzambe oya sala yo ayebi temps na moment makamnyo se kozala batu basala ngo bazali oyebi humainement parlant bazo ba problème oyebi Daniel un grand serviteur de Dieu donc un prophète asengi nzambe mukola liboso ko asenga nzambe sa ezoseye mais 21 jours oyebi soka taki mutu abalo elaka asa bandeka kolela nzambe bana na senga yo le premier jour je te chasse les démons de Jésus. OK kaka mukolo afungola ki munoko tout est déjà fait. Mais abundari chaque jour quand des mots kende des mots phénomène tombé au monde muta kuya telemi et puis au moment ba toujours kuya c'est bon on belende ngona OK ba katier va sala kango on ozo mutu nzoka nzamba sayeba nzamba yebi gene nzamba yebi ke muto soki na PC na 2019 2020 akufa avant Dieu connaît ayebi valeur na muto yebi ke oyo ko mbongo te oyo soki na PC libala on peut bisa libala po bi falera libala te yango moni ba so ataka te libala libala na ba ko so te parce que nzambe bi ke tana o yango na tozo forcer nzambe pour rien. Alléluia. Pe vane o mona ye mutazo ya libala wana soko vando la ndebo o mona zata na libala 4 na sima yango moni Jésus Christ c'est un Seigneur ayebisa ki mosa lobi ozala libala soki 4 même ko tikira ndako kuna ata mo bali noter pour le yebisa yo ke maka ya ka so ndazo bomba ayaki pe ko tenter mono nde wala za camarade na. C'est ça la différence entre l'esprit et le bâtiment. Et puis Bible qui n'a pas plus loin et ainsi puis le dit que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Maison ni botonga langai. Bâtiment ni. Bato bazo ko bonde la wana bazo bonde la pona ba bit na bango. Po ba sepela. Ba sepeli sa bato bazo liboso na bango. Mais bazo sepeli sa nzambe te. Papa, ici comment on a arrangement? Yo ndibi bato nyosu ba pasteur nyosu bazalaka yo oyaka o ala musi motutel. Ya ebela ba salle de mort eza ebela. So ba linga sala ba démonstration wana. Ba isa ayebela le bibo nzamba yebisi ndenge Elias akosala Eli le prophète. Ayisi bango le bi Timolao chamai chababwa bwakela ngo sumai. Po bato ezaki pétrole ezaki essence bwakela ngo mai
ça limite c'est le pas makambe salami aya na salle de mort fungola abanda la musa au sala ngote ya ko sala kana mama moko boye mwana zobela ya biki asa biki na papa ce sont des et ça ba benga ngo be chantier ba sala batu ya ko kweya wana be chantier sala batu recevoir ni moto ya recevoir que ça le pour recevoir likambo il faut ça la propre devant Nzambe et puis Nzambe yebi que moto a sa propre bateau sur la nation de messa yo za mona catholique to mona mutaya tiki ndo kilibanda kote na kata bâtiment tant ko mabazuki ndo yakene na ndako pona nini mais je dis ce sont des choses qui se passent na yango to ici bande ko la mission ba congolais nous n'avons pas un problème avec les bâtiments tout dans la Belgique nous avons un problème avec les églises qui est Christ attention parce que ceux qui église akelo ko ma seki yeso lingaka tinda angel nzamba lingaka tinda angel moko boya yana na mokili po akufela bato alingaka tinda neka mais ceux qui atindi Jésus Christ po akufa na mokili po église na ye ezala valable pe e longwa et notamment vous faites attention ba ko ma en église et comme la bato ko la aventure moko boya mama ko la mokaka tonga ke na va na église on na ke va en église pour isa ki biso na comme la pour arracher bénédiction na na biso ngona et bato comme la na la no ce sont des sorciers pour y wana pour la complicité na pasteur tala bango yo solo mama yo so mona yo ni pena na zo na bango bakena batima ko ya tongo mili po luka bana banda Genèse Apocalypse yebisanga mwana oyo ba pesa ye na mai na mafuta na Bible oyo ba Jésus qui s'amelisa ke mafuta boti ba nyi so zo mafuta wana ba mai wana basi bana babazi bana bandoki bana batima wana Jésus Christ parole mutebimaki nani Sarah parole mutebimaki Samuel mokili na parole Samuel abima na parole Samson abima na parole bazo ya koloba bazo ya ko baye maite soko moni mai na bafuta ko pratika kindoki on komi magie yo na to kola la kisasa bato bazako yo mona na kata ba na bekolo bayebo achebo makebimi achebo musha makinda wapi kasi bamona ba yera église na consultation la ko ndo sambelo zo akaka te kaka nzamba yango na zo sayo ke bato bazo comprendre le Bible pe yebi ke ba yaka na bango pona ko sakala ba yeko combler ba ban ba yeko na ko laksa mokili ke biso ne to ko sambela OK biso yango mo Jésus Christ ça bango vous êtes en erreur parce que vous ne comprenez ni les écritures ni la puissance de Dieu. OK. Messager Papi Guel chaque dimanche bazo kanga Satan mais lobi baye bakangi lobi kuno baye bakangi lobi kuno baye bakangi chaque dimanche ba osenga lelo sengi lobi sengi mais ce que finalement Nzambe ngwa yokaka to yokaka te Nzambe merci na o ebimi na poko na lelo po biso nso pe to kenaka na ba bâtiment par ignorance kwa Nzambe za na bâtiment nzoka to kuti Nzambe na bâtiment te OK alobi que non vous ne savez pas que non vous êtes le temple de Dieu alors temple de Dieu mon esprit habite en vous. Celui qui détruira le temple de Dieu, l'Éternel le détruira. Boyebite que motema na bino ezali ecclesia bipa ngai Nzambe na vandaka. Oyo nyonso tu akobebisa akosala mabe nga Nzambe na koboma ye. Alors eza déjà bâtiment te. Bible lobi Dieu n'habite pas dans la maison conçue dans la main des hommes. Alors maboko ya mutu mo santu na mabelo azalité. Tozako yekola na perfection. Na grâce ya maloba nde to komi ba santu. Maintenant to komi tout un niveau de perfection toujours courir vers la perfection zali moko Nzambe alors sikoyo Nzambe na mawana bolingo na ye bana na Nzambe bakeko na bâtiment parce que bakeko luka bentere na bango personnel. OK Bible lobi ne cherchez pas les choses d'en bas, cherchez plutôt les choses d'en haut là où le Christ est assise auprès du Père. Bite abiso ezali ko luka biloko mokilité faut que luka esika na lola be pa yo ko na esika mona ba 24 veillard na Yesu Masia biloko mokilo bato bako luka na batima soko zuyango siko Nzambe azana yote e ko vanda te po balobi le diable ronde autour de vous comme un lion rugissant il cherche qui va dévorer. OK Bible lobi soumettez-vous à Dieu le diable fuira loin de vous. Bobanga Nzambe Satan akozala mosika na bino. Bon OK na batima sikoyo ko luka Nzambe. OK na bâtiment pour ko senga libala. OK na bâtiment pour ko senga mukanda. Obosani kolo mukanda Nzambe po nzete Nzambe mutakela yango. Nde basala kango ekomi papier o ba pesio na mukanda na préfecture. Mais siko est-ce que Nzambe alobi sikoyo ngai na tata na Yesu Masia alobi ngai na tata to ko sala demeure na bombo ina yo. Po basala demeure na bombo ina yo esengeli bakuta yo ozali peto na bombo ina yo mona Nzambe. Alors biloko mukili ezali automatiquement na mutu nyonso to oyo atie discipline spirituelle na kati ya bombo na ye akomi ko sala makambo oyo Jean 9:31 lobi Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur en revanche si tu l'honores tu fais sa volonté il va t'exaucer. Nzambe ayokaka losambo ya mutu alokuta te
mais soki otiki lokuta otiki moyibo otiki mabe okomi kosala makambo kosepelisa nzambe ayanoli yo. Alors soki otie kobanga kati na bomoi na yo etali pasteur ete banda komituna mafuta omelango balaboni ponga na utala bâtiment ya pevalongo chaque mercredi ezale mafuta na mungu ba spectacle na to kotala yango nde bato kolia ba mungu. Ah bon? Mais bien sûr. Vous laissez on pour un on a lobaka na kosite na bakisaka te na longoli pété nzambe abomangai mutako michamo ozola na très bien mungu ndingo na lobi na yo mercredi na mani komituna tango na bima nzamba bitala de pa yo utana komi kotala penza na bi oh seigneur oza malamu yo poliaki na lia mungu mais mungu senga kindumba te na ndoko samosi na ngai. Ah bon? Hein? Na mafuta na lobi mafuta na mane komelango esisa ngai te kindumba te mafuta na pano ko pakula esisa ngai loko moko te mais na bazaki na kosi manga mafuta boyoka ngo pa mama mboyo boyoka yango boyoka ngo pa mwasa tikotako et puis tikotako pa benga na 22h patu na papa otei malamu pona baso batosaka mbali te nzoka beko yeba kino azali mbali ya mama sifa mwasi na lobine naza ko regretter nga tiaka batu maboko na mitu na mafuta ya Israël nzamba azali molimo oh nzambe na ngai nzamba azali molimo landa ngai protocole Alléluia landa ngai protocole porte-parole kenge sentinelle machin banga nzambe nyonso zali koluka ekokomela yo na se ya makolo automatique biloka mokili bato aluka bango zali ba païen bakozwa yango bakovivre nango pe longtemps te ekotika la maboko ya bana na nzambe yo mwana nzambe banga nde nzambe na yo na pasteur wana boza koluka sali Voilà et c'est parce que na ikulu so alabaki tout est accompli. Alléluia. Dans ce coquille sami Zacharie bakanga ki munoko po batone ko zela batu na ainsi dit l'Éternel Yesu habite ici comme baba akoma baba. Alors tout est accompli là ici Yesu Christ akokisa nyonso na ba oyo babanga kaye automatique okolia okomela o Ecclésiaste lobi oko se réjouir na misala ya mwaboko na yo oza kosala oyo nzamba pesi yango wana sikoyo nde bakangaka wana sikoyo mais na Bible ezalaki na Bible nazalo ba makambo oyo na vivre yango hier atémoignaka ndenge kosa batu bana 30 ans nga na témoignaka po nazali victime ya bâtiment nazaki évangéliste en même temps victime ya bâtiment alia mungu makasi na mafuta oyo na très bien nazaka na kanda ya molimo ozola na ngai mungu mamungu na lia yango soit disons ko délivrer ngai mais permettez-moi pour le balelo nzamba sala nga grâce na reketaka nzamba sala nga grâce parce que délivrance na ngeli ka spirituellement na mon affaire Patrice ngana kaleso tolo polele azo beta ngai fimbo azo beta nga fimbo apakoni nga mafuta na nzoto qui est le Saint-Esprit ayibisinga apakoni mafuta esila ayibisinga tala bambila mona pembeni nazo mbila na lia na lamuka na ndoto wana mais eleka na bâtiment te ozola na très bien nzamba la kisanga fait Patrice aza kosala nga délivrance spirituelle lelo za dimanche na longoli te na bakiste mambo solo ozolanda apakoli nga mafuta nzoto mobimba abeti ngai fimbo azobeta nga fimbo nga na kaleso panzi polele après lesinga mbila abizwa mbila na zumbila na lamuka alors na yo le basiko que non na bâtiment nzamba la kisanga que non awa eloko moko zatenga moko na ko délivrer yo alors tala komi ko banga nzambe na komi na zwa basinyo surtout na kabwana na bango na bitete na kosi mingi mama bana na ngai e komi na tango ona tia discipline spirituelle na kata bomwe na ngai oyo na lukaki na mokili nzamba pesi ngai na kolia na mulia tabara ngai alors sikoyo pona bandiko na biso na moni bato baliaka ba mungu ba mafuta ba ko pakola bango pa ko kombola ndako et puis na mituni tango ba service ba sali service mais pas bato atelemi ya ba délivrance mikolo nyoso bato batutuka tango na lobi tango na baka mama Charlotte mama wana tutuka kalokola so sansele oyo ko yeba yaza ko tutuka za ko tutuka nini mais yo na kombola kana ndako na ngai yo na chaka ba mafuta na miri yo na pupula kalokola machine fufu na ndako na ngai yo na kombola kam pusela makolo na nga bakele nango wana église te daona baka prévaloir église bandoki voilà Chatos tokomi na suka pona lelo mais mutuna moko rapidement répondre biso na moi 2 minutes parce que tukali presque na 5 minutes répondre biso rapidement tangu batu bazo sambela bon bazo kanga bongo bino mo sikoyo parce que boyebi eza greco sikoyo na kati ya bino mo bino bani non biso pe ça dit ignorance ah bino we ba te comment ça ignorance ouais en bon ça ne dépend pas du nombre d'années Bunzambe il faut que Dieu se révèle batang di sakabunzambe merci nzambe a se révèle kana mutu ah bon le bibongo
Oui. Bongo pona mutu achaka échappe ya jaune na kingo lobi keno yataka na Bible na libumu. Okoyebisa nini? Non, Bible est un livre. Bible bando ki bazana ngo. Merci. Banganga bazana ngo. Tu peux avoir bloqué. Bidok banganga parce que okina nda kwanganga nyoso za Bible. Oui, ya munene kutu. Alors yin ko bateke ko za na Bible ndé ko za serviteur de Dieu. Merci. Ko so comprendre. Bunzambe faut que Dieu se révèle. Que Dieu te donne les limites de ta connaissance, qui te révèle même sa parole. Il y a beaucoup de choses que nous avons fait par l'ignorance. Dans ces 30 ans, je croyais que j'étais déjà arrivé. C'était ce qui Nzambayak na Tangwana, qui est différent. Après avoir fait 30 ans, ok, différent. Oui. Bah, que vous avez différent, na Beijingwe, ok, vous avez différent, na ba to basaka na mokili, peut-être dingwa batoza na mokili. Ah, ouais, au bon la motema. Ouais, Nzamba ko bongisa, misangai, ko bato mbutu par exemple, parce que mbutu asakufa. Tu peux exemple. Dans un sur aza na différent. Avant côté na mabele akoyamba Yesu. Ouais. Je suis sûr que bato nyuso za na bomoyi bakoyamba Yesu avant bakota na mabele. Alors nazo exemple ya baoba so bakufa po bato yo bayokiranga kandati. Alors bato basi bakufa na bango. Alors yango na sekolo bake Nzambe ya biso tuza koteya aza Nzambe ya bomoyi akusala miracle akusala bikamo. Mais ce que muni mutu style autre ça na ba pasteur odem musala Nzamba atali yo kaka boye. Ah ma sœur, Dieu mit quelque chose te concernant. Et c'est de la manipulation. Ah bon? C'est plus par les manipulations. Plus par ya ba bidoko wana ba sala Nzamba yusa kangmare mi barité. Ne simbade. Oui, mais mon frère, Dieu mit quelque chose pour toi. Au moins mon frère rejette. Il y a un monde kaka ma soeur, Dieu m'a mis quelque chose pour toi. Parce que les dieux vrais existent. Il met des choses dans les cœurs des gens pour les autres. Mais plupart, ils risquent 9. Voilà. Et ils disent ma stratégie. Ouais. Gréco, il y a 12 pour qu'on s'approprie, qu'on aliène. Alors, attention, voilà. Merci na bandekonyo so bolandi biso de partout. To komi na suka pour na lelo messager pesa moi 2 personnes bambote pour aussi cette intervention de biso. Philippien Elobi, attention aux chiens. Boyebi mbwa tango Nzamba zo bakeno bokeba na bambwa azo qualifier ba serviteur à 9% bazali ba bambwa. Elingi koloba mbwa asalaka nini? Boyebi bizaleli oyo mbwa asalaka. Mbwa abimaka na mama na ye, abosani mama ni muta abotaki ye. Mbwa abimaka na ndekone ya mwasi. Mbwa azongelaka biloko oyo asanzi même aliaki 10 kilo ya ngombe. Alors na kata bâtiment vraiment na ya Nzambe oyo azali mwana ya promesse akoluka Nzambe na bâtiment te. Akoluka Nzambe na etamboli na ye akomisa bomo na ye ecclesia oyo Yesu Kristo na papa na ye bakoyo kosala demeure. Soki Nzambe na Yesu bayi kosala demeure na bomo na yo okozanga eloko ya kolia ya kolata ya kotambola okozanga ngote na kati na mokili oyo bakoloba Nzambe na ye azali na bomo yi. Botika kopesa mitu na bino, botika kolia bamungwa bamafuta ezali bosoloka na lobaki na bâtiment ya Pevalongo babombaka bandoki bayaka kobomba makuna. Alors ezali pona konvute bana na Nzambe. Alors pesa na yo dime nyokola na yo baoyo bakoluka Nzambe. Bana laisser partir mon peuple partout dans le monde entier pa ozali. Bon dimanche, Nzambe amona abomba bino, abatela bino, abundela bino, botambola na kobanga Nzambe, mama kitalatala opona la bonne part au mokili ekoboto la yote. Longonya losako, lolangolo fitana. Mama kitatala pesi mbote. Mama kitatala naza makambo na biso etalaka biso mbale parce que makambo bato mibale basala ngai. Yeba tute, yeba kima. Makambo bato mibale basala mama kitatala. Meta tu mama pesa mbote balanda. Oui, na pesi bato nyoso bazolanda balandi biso na émission yo mbote belé parce que Bible lobi voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entre chez lui. Donc le mot loba à partir de lelo. Bible lobi na yo na kokota na bâtiment te. Na kokota bisika ko kobeta tande ki na oto me na kokota epai na yo. Ngai na kosala demeure epai na yo. Alléluia. Donc elingo loba nzoto ya yo o ya yo ça Saint-Esprit. Des ande temple Saint-Esprit fa vanda.
donc muta kosa manipuler te que oh na la na butu na mona ki boye yebise merci nengo mona ki mais ngai nzambe na convaincre ngai te. Alléluia. Parce que ba frère na ba sœur ba comité mitu minene ko ko chama maboko tellement ba chama maboko ebele tellement mitu zo ko minene donc misa pia bato ya cha ndoke ya cha timita ko mona oyina makamona tina ndako mutakenda ki beta ko auti église e ba ina mpepe ko so ni ba ina ndako ozo sentir que ozo comprendre te ma sœur tozo lo bana yo boye pose courage. Jésus-Christ avait fait ça. Jésus-Christ avait fait ça. Aïe batalobi tala bolanda bato yote ba pharisien na ba scribe yote bango nyoso bato mo blanche yote mais ngai mukola suka na ebisi bino ba ko bisa bino ke nzambe yo na likola ma montagne nzambe yo na ndako songolo nzambe yo na mai yo na monakata mukilibo dinda yo na moto ngate mais ngai mukola suka ba o yanga ba ko yokanga na molimo na kata église te o meli trop situation no zo umela na mama ezana ngo situation ko ya ko luka mosaya na nzambe te akosa ka o frère ne bishop auto le bo sœur na moni fleur mo na to ezo na to yo ko mona fleur pas sœur na tolo ye sœur na mosaya na ibali 4 5 fleur ngo sko ezo lo bani et puis osanganga donc bo se méfier na banganga wana kisa to kosa bino na ba biloko mulukuta la maman de 5, Carmel et Carmelia, Christy Vimboma, Melvin Mboma na Rwanda, Denisia na Paris, vraiment Batunyo Soazo Landanga de partout, Jacob Zakina, famille Zakina Mobimba, vraiment maman Christine, na pesi mbote mingi na Lino Subonzembo na Allemagne, na pesi mbote mingi na Inyonga Mayama, petit nanga mami Omaoto na Hollande, ba petit nanga na Bruxelles, Bibichi Lufungula, mbote belé, en tout cas Batunyo Soazo Landanga biso ya laisser partir mon peuple. Nazolo ba chaque fois, tozalaki na 200 sujets, tozo kende. Donc makamone maloba na bâtiment te boka mongate tokoloba yango même ici eko choqué tozo mona ba commentaire nous bo koma boka to tanga ka yango kitoko to yebi ke zoko choqué ba misusu mais eza lokola Congo bololo eza bololo mais konyaka malaria voilà bololo pour malaria ici là. OK, chatos moi deux personnes bamboté Mido Kamikaze na petit na ngai Platini Masamba na pisino mbote makasi mama akach na teira wembo Alfino Pembote, Njamba Baterbino, na pesi Sylvie Conso, Mbote Mingi, vraiment, Tozana Matanga, Totika Bino Titi, na Nengi, Tokone Bembe. Parce que la Bible dit qu'il plairait ce qui plaît. Voilà, Tokomina Souka pour la Lelo, merci. Numéro compte Yangoana, Tozo Beta, c'était chaque fois. Moutali Bosso Oyo Akosunga, laissez partir mon peuple, Nzamba Komonaye, Nzamba ko visiter. En tout cas, tout ça vraiment a besoin il y a un matériel belé pour tout ça la musala parce que musala yo bozomo na tout ça la boy pour to lembate to continuer. Alors on Nzamba ko toucher vraiment tout ça a besoin de matériel, contactez biso numéro na biso numéro compte yango wana. Na pesi mbote pa ya Audrino Muzombo le coiffeur de l'Éternel Doris Pembele na Lyon. Merci. Surtout na Barcelone hein Eric Chimanoka PDG authentique Fongola Tanzela Batumsu Balanda et Kozala bien. Donc d'ici là portez-vous bien, restez connectés. Nato le bela vie. Émission partagée en gros. Moyen monsieur Zali partager quand émission Oyo et comment parce que tu as besoin vraiment message il faut comment. Ah Tokomina Suka. Dans une semaine on va frapper. Baninga tango kokie. Papi gene tolo bela vie. Papi gene tolo bela vie.